Personnalité. Bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez me suivre. C'est votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce, toujours namasolo nabiso otosalaka. Tolakisa rabino ba parcelle, tolakisa rabino ba portail, tolakisa rabino biloko nyonso. Donc lelo tozali awa na kati ya ntele toza na kati ya ntele noloa na sana pepe noloa na sana pepe toyekolakisa bino atelier moko oyo bazosala baportail ya bien na baporte ya bien oyo bokozala vraiment intéressé bino bato bozotonga na kati ya Kinshasa bokozala intéressé mpona koya kosomba penza ba portail ba fenêtre ba porte mbala moko tozokota poto banda émission na biso na Sir Bomoni esika na telemi toza déjà na ba fenêtre na sima toza déjà na ba portail donc ça vraiment atelier ya munene oyo tozo beta masolo na bangoli. Toza déjà na kati ya atelier, toza na kati ya atelier, toza ki libanda bomoni ba fenêtre bozomona comment équipe mobimba ezo sala mosala ya kitoko. Toza pe déjà na ingénieur donc mokolo mokonzi na masolo etali penza makambo ba portail ya ingénieur Enoch azobeta ba portail na ndenga kosakana te ba fenêtre na bika bozala jamais déci mbote. On s'est présenté bandeko bazali kolanda biso na kati la personnalité TV ba yeba ni nani penza oyo yo ozali pe to ekosala nini après to ko beta masolo o etikali. OK, merci maman. Les ingénieurs Enoch ndenge aussi koloba je crois que ya koloba ezate zande musala koloba na place na ngai bokoti na terrain bomoni misala ndenge ezali. Ba portail, ba fenêtre, ba porte, ba mètre au bazo travailler 7 mètres na zana bango otezo sala musala na bango. Wana ezali ingénieur Enoch Kande tozali ko beta na ye masolo ingénieur to moni équipe ezali ba onyos tout baza ba travailleur bozo travailler na bango ensemble to. Oui, baza ba mètre na zoa ba yebi musala très bien. Na zoa bango to travailler kana bango musala ekoti to travailler. Monani motuna mutazuni ndambo na ye ndenge to salaka yango wana. Ingénieur tomoni oza vraiment beaucoup spécialisé na mambotali ba porte ba fenêtre ba biloko penza ya bien betana no masolo et ba portail surtout eza na sima na biso bandeko bazali banda balingara ba yeba ba détail ba prix talaka Kinshasa tokosa ki bango pe mwa mingi ya rotinda mbongo boye biso to beti mwa boye ba kozongisa boye biso to bakisi bo betana mwa lisolo ba portail na bino penza botaka ngo bakon. Bon, ba porte neti oyo zomona ya sima oyo donc prix nazo bandango ezana 1800 mais avec $1200 lokola batu nazozo je crois que zomona ezokende na 3 étapes ngana sali ba staffer baye ba sali ba peintre baye ba clôturer zomona porte ndenge ezali oba onyo sezo bimanase okuti yango bien que na ba squelette nango mais na kopesa bino ba image nango moi eza ba porte moko vraiment spécial finition nango eza kitoko makasi alors ba OP eza ko sali déjà bozo monde donc ba prix nazo tia wana nazo tia ba tol il y a 2 mm nazo sala vraiment pour na ko sunga bato 2 mm comme 1 mm 1.5 2 mm 1.5 alors na oyo nyonso ya 2 mm 1.5 prix nango eza ko banda na $700 mata ti suka na 1200 porte nanga suka na 1200 ba oyo nyonso bozo mona ya C ya ba relief neti ba oyo eza ba tol ya relief vraiment prix nango eza $550 alors donc wana e bandeli ya portail nanga nde o mati na C vraiment na zwa kate po salama bende tozo salela eza ba qualité yo moko koti sur terrain zo mona ndenge bato bazo travailler zo salama bende a qualité ba porte nyonso ma bende na zo sala Congo Futur tozana ba porte ba fenêtre coulissant nyonso wana bozo mona sana kaya mwa mkie po toko bakobeta mwa ba masolo e bongo marque ya portail oyo
Ye. Bon, nani Isaac, tombola na fenêtre wana. Tombolango. Eza fenêtre. Oh, eza fenêtre. Eza fenêtre coulissant. Kaka na formule bomoni yango oyo. Oyo koto eza libanda wana kuna ba antivol eza na kati ya ndako. Donc ba antivol yango eza na kati ya ndako. Fongola meka ko tambusa yango. Donc wana ozomona eza ouvrant. Ezo fongwama, ezo kangama. Oleke muta kende na chinois ake bimisa mbongo ebele na aluminium. Je préférais que na salle la bango boye pour eze loko moko ko umele ko déranger yete. Bongo ye ba prix na eza combien? Bon, oyo soki aza mwa muke azana prix juste il y a $130. Mais soki a vimbi déjà na munene na mulaya comme tu azo kende déjà na ba $180, ba $150 tozo soki sango. Donc na $150 na moko wana main d'œuvre ezana kati makamunyo c'est ça na kati na munene oyo moni ke za 2 mètres ya hauteur sur 1 mètre 50 ya largeur. Donc aza munene makasi yango nde ba prix tozo zo yango wana. Ingénieur, siko soki moto toto pousse bongo oyo eza marque o pesa nini porte ça. Bon, oyo eza porte coulissant. Eza porte coulissant basoso to bengi ya rai. Azo tambola ko tambola ya za 5 mètres. 5 mètres avec $1100 na valeur ya tol oyo parce que tol oyo eza client salisi. Asalisi yango na tol relief. Eza ya 1.3 mm. Mais ce qui n'a lié 1.5 mm directement $1200. Mais na 1.5 boy ndé tikali na 1000 par rapport à munene nango eza 5 mm 5 mètres plutôt de largeur. Ce qui nous a besoin azwa tango mosusu asalisa commande ya ba porte ba portail ebele ba fenêtre comment bosala qu'est-ce que moi réduction ça ba porte ba fenêtre kopesa ye ku neti on apesi oyo ke $150 parce que ba fenêtre na nyonso kozala minene boite ya mike kozala mais soki na lobi ke ozana 9 fenêtre par exemple moko $150 c'est-à-dire nga na yibiye pona nini ba fenêtre mususu eza mike prix nango ekokita mususu eza minene oyo ko obtenir prix ndenge moko na donc réduction ezala ka partir wana ya ba mesure o biso tozo non tozomona ba oyo mususu ezali awa ba oyo ezali awa ezali ba porte to oyo eza porte ya ndako to eza oyo eza toujours fenêtre ndenge na ucho yebisa yo par rapport ya oyo wana za 2 mètres sur 1 mètre 50 tandis que oyo ye aza 1 mètre aza 1 mètre oyo place tozo kangaye wana na kangi awa na fongoli soki na ke na ye wana afongwami mais soki na zongisi ye deke na zongisi ye akomi awa na skangi okomona ki akofongwa masusu te soki na tindiki aza susu na temps ya kofongwa mate aza toujours fenêtre coulissant antivol na ye eza na kati ouvrant libanda mais prix yango eloko na lobi siko ebongaka malamu na devis ntango na prele na sali na tie devis ya oyo soki ezokota 4 tube ya oyo wana ekoti 6 tube yango nde kodifferencie biso baprix tokoyebaki oyo eza prix besoin eza prix tozo tambola tomoni pe portail ni ba portail misusu ezali awa ezali différemment que ba portail oyo touti komona na kati kuna sikoyo ba oyo ba prix nango eza kaka même prix na ba oyo non vraiment nga naza wana mpona koede bato bazotonga mbongo eza pasi bato ebele jusque là aza na mbongo na ye me azoluka nani akosunga ngai mosala nakosalisa baporte omoni oyo aza 3 mètres sur 2 mètres 60 ya hauteur donc na mulai na 2 mètres 60 soki ba comparer ata na miro mona ki azoleka aza rien que na $550 $550 tol na ye kaka nde ozomona DC donc soki mutu achoisir kaka DC oyo tol oyo ayebake prix na ye $550 apesi na saleli ye porte soki ake na oyo eza 3 mètres oyo eza 4 mètres 4 mètres na ye donc na 3 mètres 50 ya oyo ya 3 mètres ya oyo baza kaka prix moko mutu akosa bango te ko 4 mètres po eza 4 mètres 3 mètres boye te tozo utiliser même ba matériel même batol à part moi ba mike ezotikala awa na oyo ya 3 mais awa ezokota mobimba mais prix na ye avec $550 na zimbo mais soki ya mati na tol ya 1,5 2 mm wana ye ya mati sipe mbongo parce que il y a 1,5 ya 4 mètres déjà zokoma $800-900 soki ozwi 2 mm ya tol ake na 1000 et quelques
Donc eloko ezo différencier yango eza qualité ya tol nde ezo différencier yango. Donc eza likambo qualité ya tol nde yango ezosala ba prix ya différence ya ba prix ya bongo oyo tokobaluka liboso oyo eza nsima na ye aza toujours 3 mètres azaka na même prix. Donc baporte nyonso bomoni oyo ya liboso omoni ya mibale omoni oyo nyonso eza kaka prix moko. Donc 550 oyo 3 mètres 50 550. Donc nyonso bomoni awa nazolobela par rapport ya qualité ya batol oyo biso tozotia. Ingénieur Enoch, toyebi ke bandeko baza libanda bazolanda yo penza siko toza na besoin opesa moi okopesa moi liloba mato pusana po tomoni ba fenêtre oyo ezali lokwa ba fenêtre namoni na matuka bosaka pe ba matuka to ndenge ni pona moni bana oyo eza bana bazo aider bato bazolamba moi lituka eza wana ya deux plaques oleki osomba recho ya deux plaques moi lituka mbabolo ezosala pe moi bien. Ba fenêtre o nyonso eza awa tobenga yango ba fenêtre ya moyenne dépense. Donc eza ba fenêtre moko nyonso ndenge omoni 1 2 3 à part o ya suka kuna aza deuxième qualité ya ba fenêtre o eza ba qualité ya troisième qualité. Donc ndenge eza bo eza na $70 aussi pour fenêtre ka o ya muke aza na $50 aussi fenêtre ok netika munene oyo aza 90 sur 90 $50 à pamba aussi ok nango. Mais ce qui a mati 1 mètre 10 nda komi na 50 60 $70. Wana ingénieur a pesi penza garde-fou oyo noir eza garde-fou ozomona ke mutu tango aza na ndako étage oyo eza place ya aza kuna na kati place bayaka hotelema afandi atie maboko awo eza ba espace na tiki po atia ba vitre a décorer o wana mususu awo atie ba vitre. Wana tomoni vraiment chantier modo tomoni quoi naloba atelier mobimba ya ingénieur Enoch. Donc bomoni binomoko musala ezosalama vraiment kitoko ingénieur Enoch ye tozanae yenda simbi masolo etali makambo ba portail ba fenêtre na katantele ingénieur na peso maloba obeta penza pe lisolo moi c'était na bandeko oyo bazolanda biso bazali banda bazotonga na kata Kinshasa. OK, merci vraiment maman pour na malobo PC. Bato nyonso baza partout oza na Canada oza na Londres na Paris na États-Unis na Suisse wapi naza wa tukini. Donc soki oyo na lisolo ya prix nazali prix oyo kosepela to solo li natalisi yo premièrement ba réalité nakolinga te nazwa mbongo no ebele me nasalelo eloko na qualité ya ba matière ya se nalingaka premièrement qualité eloko motango azobimisa mbongo ata aza nango bacoffre amoni pasi po azwa mbongo wana. Alors na kosala te ke pona moni ke ndako eza boyo mutu aza boyo qualité neza boyo na sala te ngana kosala de façon ndenge nyonso ezala pauvre ezala riche musala na soko tie fenêtre munena fenêtre bino nyonso boza identique mutu akomata zate mutu akita zate on a facilité nanga vraiment ba ndeko oyo ba nyokwa mi boza kuna bozo kanga bien bopesa confiance mingi premièrement erreur ozomona bato ebele baza dessus bapesa confiance mingi na ba architecte pe na biso ba ingénieur mususu akolinga te maître ayebana na kolo musala po ayeba réalité non mbongo ezoya ingénieur akati akepesa maître muke maître akosala musala na manœuvre musala ezosila te. D'où premier conseil mutu nyonso aza vraiment ke na musika apesi confiance na ingénieur azosalela ye azalaka même na numéro ya maître oyo azosalela ye musala parce que ingénieur ndenge naza boye bokuti ngai na telemi bana bazosala mais siko bana wana pe napesaka bango accès na absence nango na présence bana bazosolola na ba client na ngai bayeba secret soki mbongo ekitaka na maboko na bango parce que bango nde bazosala ngai nazopesa plan place oyo balingi babosana na talisi bango wana eza première na architecte ebele bameli bato bambongo ya azolinga soki mutu atongi plus que ya atongi apesi 2000 c'est-à-dire na 2000 wana mosala ezosalema na 1000 pe ye pe kuna adebriller place na ye or que eza bongo te bato baza délesté naza na souci ya kosunga bato donc ba prix nazopesa vraiment naza na souci ya kosunga atozwa décision ke kotonga su na Kinshasa te mekanga donc naza complet soko ye na kota ba kit e okokuta na ba porte ya mabaya okokuta nga baleki baza ya ba porte ya mabaya
oyena okena côté construction baza o bazo tonga vraiment na prix moko ndima teke ndako ekosila na prix wana mesili yango yo bino moko bomoni. Ok, ingénieur, bon, moi question mukie sala kiko kima. Est-ce que ceux qui mutaza na commune mususu parce que atoza na télé, ceux mutaza net na commune mususu aza na lemba, aza na besoin na yo, aza na besoin ba porte est-ce que okoma rapé? Vraiment naza partout. Naza partout na Kinshasa, minito nazo yebisa yo ezana biloko mususu ezo salema wana eza ya barumbu. Biloko ezo salema wana eza ya barumbu à partir ya barumbu. Biloko ya kitambo ezo salema ezo ya. Il y a pompage ezo salema ezo ya. Na pigeon ezo salema ezo ya, donc na limité mutute. Que ça soit place nini ozali ko compter sur distance était to sala mutu ke zato solo li kaka prix opesika mbongo na yo ya transport biloko esalemi esili ezongi tina na ekomiti na destination. Donc partout au mutu azana ki chassa commune nyos na limité communauté parce que nazana nsele nazo sala ka biloko batansele non. Ingénieur, si tu as besoin, au PSA numéro, il y a contact, bandeko, balanti, il y a la personnalité TV. Ingénieur, Enoch Yeo. Si tu as besoin numéro, au déranger parce que numéro, ingénieur Osanini, azo PSA ingénieur, PSA numéro, ou ils ont WhatsApp, ou ils ont facilité, il y a contacter. Je crois numéro est affiché. Donc, on a une bande, on a commis atelier d'ajustage ingénieur Enoch. WhatsApp est en Africell, Vodacom peut-être na bato bazo tinda directement banani bazali. Misala obokutia weza misala na ngate ke na sombi biloko na sale ezana bato bazo linga ba surprendre ba famille na bango. Donc batindi mbongo na bango na western na ke na bimisi yango nazo sala misala jour esili na bengi moko wa famille yako za biloko. Par rapport à ba prio ba kosa ikeza boy. Amonika biloko ekei. Donc bomi ma marché. Te ezako boma marché te ezako pesa courage na bato ba décourager yake. Donc 0,90 pardon, plus 243 0,90 570 706 nasuka nazo banda plus 243 90 570 706 nasuka wana eza numéro eza na WhatsApp. Vodacom plus 243 81 344 29 plus 243 81 344 29 wana numéro nanga vraiment benga nga butu moi surtout na WhatsApp connexion ezalaka ko fongola sauf na era musala na ko kanga même pendant 30 minutes après na yoko fongola po nazo landela musala vraiment naza tout moment disposé pour na koyamba ba client partout o bazo benga ezala kati ya Kinshasa ezala wapi et nazo linga mutu ava pesa confiance akita sur terrain amona ba différence. Oui, amona ba différence parce que même babiloko zomo moni babiloko moni ebele eza ba client apesa mo mbongo akenda na ye abosa na oke na tia mbongo na 600 musala siko nde na komo changer peut-être mutu akoza na besoin ça musala na koma ko linga siko apesa au moins 70% 30 ate tikali eza muke na sali musala esili jour akoya kozwa ayekozwa tala biloko ndenge eza kokanga eza bato bapesa na pesi nano boyo sala kaka esila mais banda biloko esila mingi ozomona eza bakinois eza bato ya poto te bato ya poto baza ponctuel vraiment bato wana lokola ba vivre na ba mindele ba na mentalité ba mindele oui ce qui a promettre azo réaliser yango vraiment na pesi bango nyonso mbote courage ba o ba boya ba lemba ba lamuka bazwa jeta la corona COVID-19 elingaki ezongisa bandeko na mboka baya kolala na bitoko eza bien te bazwa vraiment courage ya kotonga ndenge bazolala kuna condition wana baya nango atomona poto sima na bango. Merci, merci, ingénieur Enoch Kazalaki, Nabiso, Nakata, la personnalité TV, Nasur Bosepeli, Bozui, numéro, il y a ingénieur Enoch. C'est le temps, si vous avez besoin de Benga directement, ingénieur Enoch Azawana, Akoyambayo, Alobi, Azali disponible na WhatsApp, na numéro naye, il y a Africell, Azali disponible na numéro naye, il y a Vodacom. Donc, Soko Bengie, aux hommes tout soute. Okozoye moko nasir bomoni ba portail bomoni ba porte ndenge penza bolinga katuka bobenga ingénieur Enoch Azawana
pour Nabino. Merci à trop Nabino Nyoso Bozalaki branché, collé, scotché sur la personnalité TV pour Nakotala toujours humble, servante Nabino, Vénétia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce. À Betelbino Lelo, ma solo, il y a bas portail, il y a bas porte, il y a bas fenêtre. En tout cas, nebu que boza décidé, bino batu, bopesaki mato inabino pona koyoka biso pe misu nabino pona kolanda biso. Merci na ingénieur Metintima azalaki na sima ya caméra pona kozwa ba image. Merci na ambisi bazabakana et mo général John Kimbambu ba diva Wesud ya givwa mama bokobonk na kata London City. Merci na Arlette Matoko Liswa Nzambe, sans oublier Mère Boss et Maman Doris Lema Fumuna Gazi à la personnalité TV. En tout cas, bah merci à trop na bino nyonso na lobby boko bo s'abonner et pelele ba charge yo lo fundunga lolendo biso mosala si nati tozokoba.